Mon Dieu, mon roi, nous t'aimons, ô grand Dieu. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons, Père éternel, Dieu tout-puissant. Et nous sommes venus, ô Dieu, t'adorer dans ton lieu. Dans le lieu de ta grâce et de ta puissance. Dans ton lieu saint. Mon Dieu, mon roi, accepte de bénir ta parole. Enseigne-nous ce matin. Je te le demande, Père, avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Amen. Retrouvons le livre. Alléluia. Amen. Retrouvons le livre. Cette fois-ci, avec le roi David. Alléluia. Amen. Retrouvons le livre avec le roi David. Alléluia. Amen. Avec le roi David. Et vous savez, la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Mais nous verrons que cela a aussi été un processus. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse être l'homme au cœur de Dieu. La vie de David nous demande d'avoir un temps spécial.
pour bien l'étudier en profondeur. Mais là, nous allons l'étudier en rapport avec le livre. Nous prendrons certains épisodes de la vie de David en rapport avec le livre, en rapport avec la Bible de son époque. Amen, amen. Amen. Et le premier texte que nous lirons ce matin est tiré du premier livre des Chroniques. Le premier livre des Chroniques au chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 14. Premier livre des Chroniques, chapitre 13, du premier verset jusqu'au 14e. Retrouvons le livre avec David le grand roi. Premier livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 13. Nous sommes au premier verset. Alléluia. Je m'en vais lire. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent avec nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée des Hamath, pour faire venir de Kirjath Jéramim l'arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Baala, à Kirjath Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Arjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ces jours Péret Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. C'est parmi les textes tragiques qu'il y a dans la Bible. Les textes difficiles. Dieu frappe un homme et le tue. Un homme qui avait la bonne volonté. Quand nous lisons l'histoire, depuis le temps de Saül, l'arche était restée quelque part plus ou moins 70 ans. Amen, amen. Amen. Alors
Alors David dit non, ce n'est pas normal. Daudi alobi te sengeli ezala boye te. C'est quand même l'arche de l'Éternel Ezali sanduku na Yahweh. par lequel nous invoquons notre Dieu. Kati nango tobelelaka Nzambe na biso. Il tint conseil avec tout le peuple, Ye asolola libota mobimba. avec les princes. Na bana ya bakonzi. Il dit, est-ce que vous ne trouvez pas bon qu'on puisse ramener l'arche Amoni elobi ete bomoni te eza malamu tozongisa sanduku. pour qu'on puisse la mettre dans la cité de David? Po totia yango kati na lopango ya Dawidi. L'idée était bonne. Likanisi ezalaki malamu. Et lui-même, David dit, Ye moko Daudi alobi. et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, Soki yango euti na Yahweh Nzambe na biso. envoyons de tous côtés Totinda bangam na bangambo nyonso. des messages Wana na basango. pour qu'on appelle même les Lévites et les sacrificateurs. Po to benga atape ba lewi na batumbi mbeka. Amen, amen. Amen. Et voilà, le grand jour est arrivé. Pe mokolo monene yango ekomaki. David fait fabriquer un char tout neuf. Dawidi asalisaki ezali lokalo ya sika. Et on pose l'arche sur le char. Pe bavandisi sanduku likolo lokalo. La chorale est en place. Bayembi bazalaki wana. Tous les musiciens sont là. Bayembi nyonso bazalaki wana. Et la louange commence. Masanjoli pe bandaki. Alléluia. Amen. Uza et son frère sont en train de conduire l'arche. Uza pe na ndekone bandi kotambwisa sanduku. L'un est devant Moko azali boso. et l'autre est à côté de l'arche. Mosusu aza pene na sanduku. Et David danse de toutes ses forces. Dawidi azobina na makasi Oh, na quelle nyonso. louange forte. Masanjoli nini ya makasi boye. Et sur la route, Kasi katikati na nzela. arrivé quelque part, Koma esika moko. il y a comme une petite dénivellation. Wana ezalaki na mwa nzela ezalaki mabaku mabaku. Alors, le char a un peu bougé. Wana lokano yango eninganaki. Et l'arche pouvait glisser et tomber. Pe sanduku kokaki kosieta pe kweya. Uza se dit non. Uza amilobeli te. L'arche ne peut pas tomber. Sanduku oki kokweya te. Non. Te. L'arche touchait le sol. Sanduku esimbi kweya na mabele. Il va pour soutenir l'arche. Ye ake pona kosimba sanduku. 6600 volts. Wana ezalaki na 6600 volts. Il est foudroyé sur le champ. Ye azikisami na mbana esika Il wana. pousse, ah, Nakoufi. Agangi. Et en effet, Akoufi. Pe ya bongo akufaki. David, regarde. Dawidi atali. La Bible dit, Bibi elobi. il s'irrita contre l'Éternel. Ye atombokaki. Tombokelaki nzambe. Il se fâcha. Dieu, c'est quoi ça? Ye asilikaki wabi nzambe oyo Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Moto oyo asali eloko nini ya Pourquoi mabe. tu l'as tué? Dieu, pourquoi tu l'as tué? Éternel, pourquoi l'as-tu tué? Pourquoi? Ah non, non. Il dit non, je connais ma maison. Si j'amène cette arche chez moi, chaque jour il y aura un mort. Je connais mes enfants. Vous savez, il y a de ces maisons où les enfants passent même derrière la télé. Je dis, mes enfants là, cette arche n'ira pas chez moi. Il est très fâché. Il arrête la musique, non. Et les gens se posent la question, mais pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Et David dit qu'on envoie quelque part. Ah, chez Obed-Edom. Et lui ne peut pas dire non. Et on envoie l'arche chez Obed-Edom. On n'a pas demandé son avis. On ne l'a même pas consulté. L'objet qui a causé la mort de Uza entre chez Obed-Edom. Tous les voisins en sont informés. Tous les voisins disent à leurs enfants, n'allez pas jouer avec les enfants d'Obed-Edom. Car on ne sait jamais. Mais on constate que Obed-Edom est béni. Oh, tout change chez lui. Alléluia. Amen. David envoie des informateurs. Dites-moi, il y a déjà eu combien de morts là-bas? Aucun. Oh, comment ça, aucun mort? Mais par contre, tu sais,
kasi nzoka Il oyebi est béni dans tout ce qu'il fait. apambolami na maemaso ya azosala Même ces champs ont commencé à produire autrement. ata bilanga nde bandi kobota mbuma lolenge mosusu David s'est mis à réfléchir. daudi abandi kokanisa Il dit, à cette allure-là, alobi na lolenge makambo ezosalama bongo Obed-Edom sera tellement béni qu'il deviendra le roi. obed-edom akopambolama makasi keba ete ya koma mokonzi Je dois récupérer l'arche. ngai nasengeli nazwa oyo ezali sanduku Mais je dois savoir que s'est-il passé ce jour-là. kasi yambo nango nasengeli koluka koyeba nini yango elekaki mokolo wana Amen, amen. amen Est-ce que nous voulons savoir ce qui s'est passé? tolingi koyeba oyo elekaki mokolo wana Que s'est-il réellement passé? nini yango penza esalamaki Dans le même livre, nous allons au chapitre 15. na mokanda moko wana toke na mokapo nango ya 15 Premier livre des Chroniques ou 1 Chronique, chapitre 15. mokanda yambo ya batango mokapo nango ya 15 Nous lirons du premier verset jusqu'au 16e d'abord. tokotanga uta molongo na yambo kino molongo na 10 Premier livre des Chroniques, chapitre 15, mokanda ya yambo ya batango mokapo na 15 1 à 16. uta molongo na yambo kino molongo na 10 Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. tolingi koyeba nini yango esalamaki Je m'en vais lire le premier verset. natangi molongo ya yambo 1 Chronique 15, verset 1er. kanda yambo ya batango mokapo na 15 uta molongo na yambo David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kehat, Uriel le chef et ses frères, 120, des fils de Merari, Asaja le chef et ses frères, 220, des fils de Gershom, Joël le chef et ses frères, 130, des fils d'Elisaphan, Shemaéja le chef et ses frères, 200, les fils d'Hébron, Eliel le chef et ses frères, 80, les fils d'Ouziel, Aminadav, le chef et ses frères, 112. Vous voyez, il a réuni beaucoup de sacrificateurs. Verset 11. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Abinadad. Il leur dit, vous êtes le chef de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi, selon le livre. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du lieu d'Israël. Et les fils de Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Ah, quel est le problème? David a pris le temps de réfléchir. Déjà en 3 mois, Obed-Edom était béni. Alors David a commencé à préparer un endroit où mettre l'arche. Il appelle les sacrificateurs en grand nombre. Il leur dit, Dieu nous a frappés parce que vous n'étiez pas là. C'est vous qui deviez transporter l'arche. Comme cela est écrit dans le livre. David connaissait le livre. Amen, amen, amen. Et les sacrificateurs devaient porter l'arche sur
les épaules. batumbi mbeka basengeli komema sanduku likolo ya mapeka na bango. Toute modernisation n'est pas de Dieu. Wana makambo nyonso ya sika eza ya Nzambe te. Attention à la modernisation. Tosala keba na makambo ya sika. David a dit non. Daudi alobi te. Il faut un char tout neuf. Esengeli lokalo moko ya sika. Comme ça on va porter l'arche. Wana yango komema sanduku. Mais Dieu avait dit, Kasi Nzambe alobaki. ce sont les sacrificateurs. Eza batumbi mbeka. Ce sont les Lévites Eza balewi. qui doivent porter l'arche sur leurs épaules. Basengeli komema sanduku likolo na mapeka na bango. Ah, agir selon le livre. Kosala kolandisama na mokanda. Agir selon le livre. Kolandisama na mokanda. Dans tout ce que tu fais, Na nyonso yozosala. efforce-toi d'être conforme au livre. Yosala makasi ete yango ekokana na mokanda. Amen, amen. Amen. Une bénédiction peut se changer en malédiction Lipambole oki kobongwa na lelakeli mabe. parce que tu n'as pas été conforme au livre. Po ete yo kokani te kati na mokanda. L'arche est une bénédiction, Sanduku eza lipamboli. mais l'arche a amené la mort. Kasi sanduku ememaki kufa. Pourquoi? Pona nini? Parce que le roi Po ete mokonzi n'a pas agi selon le livre. asalaki te kolandisama na mokanda. Il y a des choses qu'on ne doit pas moderniser. Eza na makambo tokoki kobongola te to tokoki kokomisa yango sika te. Le livre est vieux, Mokanda eza ya kala. mais son message est toujours actuel. Kasi sango nango eza kaka ya sika pe ya batango oyo. Le livre parle du passé, Mokanda ezolobela makambo eleka. mais le livre ne sera jamais dépassé. Kasi mokanda yango koleka te. Il parle du passé, Ye ezolobela makambo ya kala. mais jamais dépassé. Kasi yango ekomaka ya kala te. Amen, amen. Amen. Attention. Sala keba. Et c'est par là que l'ennemi est en train d'attaquer l'église. Ezande kuna monguna azobundisa iglesia. On a tellement modernisé Wato komisa makambo mingi ya lelo ya sika. qu'on n'a même plus besoin d'aller au culte. Tozali susu na tango te to bosenga te ya kokende mayangani. On le suivra sur Zoom. Kolanda yango na Zoom. Attention. Tosala keba. Où est la place de la communion fraternelle? Wapi esika ya lisanga kati na bondeko. Oh, voici Otala. qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Eza malamu pe sengo mingi ya bandeko ba umela esika moko. C'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Eza kuna nde yawe asopaka lipamboli na ye. C'est comme l'huile. Eza lokola mafuta. Ah, c'est comme une onction fraîche. Eza lokola epakwa ya sika. Attention. Sala keba. Oh non, vous savez, Te oyebi. nous là, vous voyez. Biso muni. Attention, Sala keba. vous êtes là. Ozawana. Il a compris Ye asosoli. qu'il y a des gens choisis pour transporter l'arche. Eza na bato oba ponami pona komema sanduku. On ne s'improvise pas. Wana babi kotisaka na makasi te. Et que disait le livre? Kasi mokande lobeki nini? Est-ce que nous pouvons chercher ce que disait le livre? Toki koluka o mokande lobi. Mais avant cela, Kasi yambo na yango. lisons le verset 25 et 26. Totanga molongo ya tukumi bana mitano pe tukumi bana motoba. Toujours du même chapitre 15. Kaka na mokapo moko ya zomi na mitano. Lisons un peu cela. Totanga moke na no yango. Versets 25 et 26. Molongo na tukumi bana na mitano pe tukumi bana na motoba. David, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Amen. Amen. Ce fut avec l'assistance de Dieu. Salamaki na lisungi na Nzambe. Dieu est avec vous quand vous êtes avec le livre. Nzambe azana yo tango yo zana mokanda. Dieu est avec toi quand tu es avec le livre. Nzambe azana yo na tango yo zana mokanda. Dieu est avec toi quand tu es avec ta Bible. Nzambe azana yo na tango yo zana Biblia na yo. Agis selon le livre Sala kolandisa na mokanda. et tu verras Dieu t'assister en toutes choses. Pe okomona Nzambe kosunga na makambo nyonso. Alléluia. Amen. Ils transportèrent l'arche avec l'assistance de Dieu. Bango ba memaki sanduku na lisungi na Nzambe. Hey. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Pe bango batumbaki lokola mbeka bangombe sambo pe bana ya ntaba sambo. Nous y reviendrons. Tokozongela yango. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce qui était prévu dans le livre? Kasi nini yango ebongisamaki kati na mokanda? Est-ce que Dieu n'avait pas parlé de ces choses? Nzambe alobelaki makambo oyo te. Allons dans les livres des Nombres. Tokende na mokanda ya mituya. Nombre chapitre 4, verset Kana 15. mituya mokapo na minei molongo na zomi na mitano. Je signale en passant Nazoloba na koleka. que les 5 premiers livres de Moïse Ete mikanda mitano ya yambo ya Mose étaient appelés la loi. ebengamaki mobeko. Et quand David dit nous n'avons pas cherché Dieu selon la loi, Tango Dawidi alobi to luki nzambe te kolandisama na mobeko. c'est que nous ne l'avons pas fait conformément aux livres, les 5 premiers livres. Eli koloba to sali yango te kolandisama na ba mikanda mitano ya yambo. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mituya pe kanda ya kozongela mibeko. Nombre chapitre 4, verset Kanda ya 15. mituya mokapo na mine molongo na zomi na mitano. Qu'est-ce qui est dit dans Nombre 4, verset 15? Nini yango elobami na mokanda ya mituya mokapo na mine molongo na zomi na mitano. Je m'en vais lire. Na tangi. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Ah! Dieu avait déjà dit, Nzambe esi alobaki. il y a des Lévites qui transporteront, Eza na balewi oyo bakomema. mais qui ne peuvent pas toucher aux choses saintes. Kasi bakoki te kosimba na makambo to biloko esanto. Sinon, ils seront frappés. Soki te bango bakobetama. Ah, Dieu l'avait dit. Nzambe alobaki yango. Et cela est écrit quelque part. Pe yango ekomamaki esika moko. Et David devait le savoir. Dawidi asengelaki koyeba yango. Parce qu'en prenant cette décision, Po ete na kozwa ekateli oyo. il a consulté tout le monde, même les sacrificateurs. Ye asololaki na bato nyonso ata pe ko batumbi mbeka. Mais la question est celle-ci. Kasi motuna eza boye. Pourquoi les sacrificateurs ne sont-ils pas venus? Pona nini batumbi mbeka bango bayaki te? Parce que lui-même dit aux sacrificateurs, Po ete ye moko alobi na batumbi mbeka. c'est parce que vous n'étiez pas venus Eza po ete bino boyaki te. que Dieu nous a frappés. Nde Nzambe abetaki biso. Attention, Salakeba. en certaines choses, Na makambo mosusu. associez le serviteur de Dieu. Yokotisa pe basali na Nzambe na likambo yango. Je referme la parenthèse. Kangi litama wana pembeni. Nombre chapitre 7. Mokanda na mitu ya mokapo na sambo. Nombre chapitre 7. Kana mitu ya mokapo na sambo. Du verset 4 au verset 9. Uta molongo na mine kino molongo na libwa. Retrouvons le livre. Tozongela mokanda. Nombre chapitre 7. Mokanda ya mitu ya Du verset 4 au verset 9. mokapo na sambo uta molongo na mine kino molongo na libwa. Je m'en vais lire. Na tangi. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends de ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari selon leurs fonctions sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat parce que selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur... Pardon. Ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Bango basengeli komema makambo biloko esanto likolo na mapeka na bango. Eux-mêmes, les fils de Kehat, ne comprenaient pas. Bango moko bana ya kiati bande ko sosola yango te. Ils ne savaient pas que dans ce texte, dans cette parole, il y a une prophétie. Bayebaki te ete na liloba oyo eza na lisakoli. Et il portera la domination sur son épaule. Bakomema bokonzami likolo ya mapeka na ye. Et qu'est-ce que Jésus a porté sur son épaule? Nini yango Yesu amemaki likolo ya mapeka na ye?
Il a porté sa croix. amemaki ekulusu na C'est ye. l'arche, le lieu de la rencontre avec Dieu. ezali sanduku esika ya bokutani na nzambe, Le lieu où le sang doit couler. esika oyo makila esengeli esopana. Parce que c'est sur l'arche qu'on versait le sang de la réconciliation. po ete eza likolo na sanduku nde bande kosopa makila ya boyokani. C'est sur l'arche qu'il y avait le pardon. ezalaki likolo na sanduku nde bolimbisami ezalaki. Et Dieu veut que ce soit porté sur l'épaule. nzambe alingi etembema na mapeka. C'est une prophétie sur Jésus eza lisako likolo na yesu qui portera la croix sur son épaule. oyo akomema ekulusu likolo na mapeka na ye. Le lieu de la réconciliation avec le Père. esika ya boyokani na tata. Le lieu où le sang a coulé. esika oyo makila etangaki. On ne change pas ces choses. babongolaka makambo oyo te. Il n'y a pas de salut sans la croix. eza na lisiko te soki ekulusu eza te. On ne modernise pas la foi. bakomisaka sika te oyo ezali kondima. Voilà pourquoi Dieu a frappé Uza. tala ntina nzambe abetaki uza. Hey. Hey, vous êtes là? uza wana Je reviens aussi parce que je n'étais plus ngai là. mpe nazongi Parce que je n'étais plus là, je reviens. po ete nazalaki wana te. Amen, amen. amen. Dieu dit les autres peuvent avoir les chars, nzambe alobi basusu bakoki kozala na balokalo, mais les fils de Kehat, kasi bana ya keat non. te. N'ayez pas pitié d'eux. boyokela bango mawa te. Qu'ils portent l'arche sur les bango épaules. bamema sanduku na mapeka na bango. Même s'ils ne comprennent pas, ate soki bango bazososola yango te, qu'ils portent l'arche sur les épaules, kasi bamema sanduku na mapeka, mais qu'ils ne touchent pas aux choses saintes. kasi basimba te na biloko esanto. Vous voyez? bomoni N'ayez pas pitié de nous quand nous prêchons. koyokela biso mawa te ntango tozoteya. Il nous a appelés à porter l'arche sur l'épaule. abenga biso po tomema sanduku na mapeka. Alléluia. amen. Et la prophétie disait, lisakolo ebandi ekoloba la domination reposera sur son épaule. konzambi ekovanda likolo na mapeka na C'est ye. l'autorité. eza bokonzi. Amen, amen, amen. Amen. Vous voyez, tout est dans le livre. omoni nyonso eza na kati na mokanda. Mais c'est une question de bien lire le livre. eza nde likambo ya kotanga malamu mokanda. David a compris dawidi asosolaki qu'on ne modernise pas ces choses. ete bakomisaka sika te makambo oyo. David a compris dawidi asosolaki qu'il n'y a pas que la louange, ete eza kaka te na mais il masanzoli, y a les offrandes. eza mpe na mabonza. 7 taureaux. bangombe sambo Il n'y a pas que la danse, eza kaka te na mais il y mabina, a aussi l'offrande. eza mpe na libonza. Ah, il apprend. Je savais que là, les amens ne seront pas nombreux. nayebaki ete kuna baamene kozala ebele te. Ah, amen, amen, amen. amen. Et vous savez, Église, mpe boyebi eglesia ça j'aimerais dire aux jeunes serviteurs, oyo ndenge nalobela basali ya bana mike, on ne s'improvise pas dans les choses de Dieu. bamikotisaka te na makasi na makambo na nzambe. Tout le monde ne peut pas exercer toutes les fonctions. bato nyonso bakoki kosala te makambo nyonso. Attention, sala keba. la Bible dit, bibi elobi nul ne s'attribue cette dignité moto moko te akomipesa lokumu oyo s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. soki abiengami te na nzambe lokola arona. Hébreux chapitre 5, versets 4 et 5. mokande ya baebele mokapo na mitano molongo na mine epe mitano. Que toutes les servantes prennent cette référence. Hébreux 5, versets 4 et 5. ete basali nyonso ya basi bazwa litangi oyo mokande ya baebele mokapo na mitano molongo na mine epe mitano. Hébreux chapitre 5, versets 4 et kanda na 5. baebele mokapo na mitano molongo na mine epe mitano. Nul ne s'attribue cette dignité moko te akomipesa lokumu oyo s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. soki abiengami te na nzambe lokola ezalaki na ntina ya arona. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mpe kristo amipesaki nkembo te ya kokóma mokonzi ya batumbi mbeka, mais il la tient de celui qui lui a dit, ye azwi yango na oyo alobaki tu es mon fils, ozali mwana na ngai je t'ai engendré aujourd'hui. naboti yo lelo. Tu dois être engendré dans le ministère. yo osengeli yo obotama na kati na lotomo. On doit connaître ton père spirituel. osengeli bayeba tata na oyo ya molimo. Il ne s'est pas improvisé, ye amikotisaki na ye mais moko il a te été engendré. kasi ye abotamaki nde. Attention, sala keba
Il y a beaucoup de ministères eza na balotomo ebele qui, sans le savoir, oyo na kozanga koyeba véhiculent la mort. bango bazotambusa to bazomema kufa. Ne sois pas pressé. Yo kozala na lombango te. Dieu connaît ton temps. Nzambe ayebi tango na yo. Ne t'improvise pas. Yo komikotisa na yo moko te. Dieu a son calendrier. Nzambe aza na manaka na ye. Et il a sa montre. Pe azali na etaleli tango na ye. Au temps marqué, Na tango ebongisami. lui-même te présentera. Ye moko akotalisa yo. Il te fera connaître. Akosala ete bayeba yo. Arrête de croire que tes pères spirituels sont distraits. Wana tika kokanisa ete batata na molimo bazomona malamu te. On ne me voit pas. Bazomona nga te. Malgré tout ce que moi j'ai fait. Ata onyoso ngai nazosala. Tu es encore sur le terrain d'entraînement. Yo zanono na etanda ya koyekola. Au temps marqué, Na tango ebongisami. Dieu te mettra dans le ring. Nzambe akokotisa na etanda ya masano. Tu verras c'est quoi boxer. Yo koyeba lolenga ya kobeta bibotu. Ah, ça dérange. Oyo etungisaka. Mais nous devons en parler à haute voix. Kasi toseneli kolobela yango na mongongo makasi. Uza était rempli de bonne volonté. Uza atondisamaki na mokano malamu. Mais Uza aimait Dieu. Kasi uza ande kolinga Nzambe. Que l'arche tombe, non. Alobi sanduku ekweya te. Et moi je suis à côté, Ngai naza non. pembeni euki kosalama te. Non-assistance de l'arche en danger. Wana eza lokola ozosunga sanduku oyo eza kati ya likama te. Non-assistance de l'arche en Lokola danger. ozosunga sanduku te na ntango ya likama. Non. Te. Le propriétaire de l'arche Kolo ya sanduku. veillera sur l'arche. Ye moko kosenza likolo na sanduku. Il a des gens qu'il s'est choisis Aza na bato oyo ye qui amiponelaki. porteront l'arche. Oyo bakomema sanduku. J'aimerais donner encore un deuxième épisode. Naza lisu na iteni ya mibale. Toujours dans l'histoire de David. Kaka na lisolo ya Dawidi. Soyez conformes au livre, chers frères et sœurs. Osala ete makambo tosala ekokana na mokanda bandeko basi mpe mibali. Et vous aurez toujours l'assistance de Dieu. Mpe bokozala na ntango nyonso na lisungi na Nzambe. Nous sommes encore dans le livre des chroniques. Toza lisusu na mokaka na mokanda ya batango. Au premier livre des chroniques, chapitre 21. Mokanda ya ya batango mokapo na tuku mibale na moko. Et nous lirons du premier verset jusqu'au 5e. Tokotanga uta molongo na yambo kino molongo na mitano. Ouais, ce ne sera pas très long. Ekozala molai te. 1 Chronique, chapitre 21, Mokanda ya yambo ya batango mokapo na tuku mibale na moko. du premier verset jusqu'au 5e. Uta molongo na yambo kino molongo na mitano. C'est toujours dans l'histoire de David, le Eza roi. kaka na lisolo ya Dawidi mokonzi. Je m'en vais lire. Natangi. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée. Et en Juda, 470 000 hommes tirant l'épée. Amen, amen, amen. Amen. David veut savoir, Dawidi alingi ayeba. il a combien de guerriers? Ye aza na babundi boni. Il dit, allez faire le dénombrement. Aleboki ne kotanga bato. C'est une bonne idée. Eza likanisi ya malamu. C'est une bonne idée. Eza likanisi ya malamu. Verset 7. Molongo na sambo. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. On s'arrête un peu là.
totelemi nano wana. Dieu est fâché. Nzambe atomboki. Est-ce que Dieu doit se fâcher quand on doit compter les guerriers? Nzambe akusengeli kosilika na tango esengeli kotanga baye oyo bakoki kobunda bitumba. N'est-ce pas une bonne idée? Ezate wana likanisi ya malamu. Mais en quoi Dieu peut-il se fâcher? Kasi nzambe akoki kosilika pona nini? Et Dieu parle aux voyants du roi David. Nzambe azolobela lokola mosakoli to moto amonaka pona Dawidi. C'était le prophète en qui Dieu mettait sa confiance. Non, David mettait sa confiance. Asa mosakoli kolona Dawidi atiaki motema. Et Dieu dit au prophète, Pe nzambe alobi na mosakoli. verset 10, Molongo na zomi. va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Les dieux de la Bible. Nzambe ya Biblia. Amen, amen. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. C'est le prophète qui dit ça. Eza mosakoli nde alobi yango. Choisis 3 fléaux et je t'en frapperai. Alobi yo pona kobeta misato pe nga na kobeta. Soit 3 années de famine, To bambula misato ya nzala. 3 mois où ton ennemi va t'atteindre, To pe basanza misato monguna na kobeta yo. ou 3 jours durant lesquels l'ange de l'Éternel viendra tuer. To pe mikolo misato oyo mwanje na yawe ye moko akoya koboma. David répondit à Gad, verset 13. Molongo na zomi na misato. Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Il dit, Dieu peut commencer à taper, mais son amour va toujours aller au-delà de sa colère. Il dit, les hommes n'auront pas pitié de moi. Mais Dieu peut avoir pitié. Il dit, va dire à Dieu que je tombe dans ses mains. Amen, amen, amen. Alors l'Éternel envoya la peste en Israël, verset 14. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'éternait près de l'aire d'Ornan le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné les dénombrements du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosternant devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et les froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien.
David commence à comprendre. Daudi abandi kososola. Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. Nakobonza libonza moko te oyo ezangi motuya. Je dois sentir que j'ai sorti quelque chose de valeureux pour mon Dieu. Nasengeli koyoka na bimisa eloko moko ya motuya mpo na nzambe na ngai. Et David va offrir l'holocauste. Daudi akobonza. Amen, amen, Amen. Mais au fait, pourquoi Dieu était en colère? Kasi mpo na nini nzambe atombokaki? On va terminer par là. Pourquoi Dieu s'était fâché? Mpo na nini yasilikaki? Toujours le livre. Kaka na mokanda. Exode chapitre 30. Mokanda ya bobimoka mpona tuku misato. Agissons selon le livre, s'il vous Tosala plaît. kolandisama na mokanda. Exode chapitre 30, versets 11 à 14. Mokanda ya bobimoka mpona tuku misato. Exode chapitre 30, versets 11 à 14. C'est par là qu'on va s'arrêter. Mokanda ya bobimoka mpona tuku misato molongo na zomi na misato kino zomi na moko kino zomi na misato. Exode chapitre 30, versets 11 à 14. Kanda ya bobimoka mpona tuku misato molongo na zomi na moko kino zomi na misato. Nous reviendrons sur ce dernier texte que nous venons de lire. Tokozongela litangi oyo ya suka tokoti kotanga. Exode 30, verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire les dénombrements, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ces dénombrements. Ah! Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et dessus, payera le don prélevé pour l'Éternel. David a dit non. Daudi alobi te. Pourquoi ils doivent donner l'argent à Dieu? Mpo na nini basengeli kopesa mosolo epai na nzambe? Pourquoi on parle d'argent à l'église? Mpo na nini balobelaka mosolo na eglesia? On va les dénombrer, Tokotanga bango, mais ils ne payeront rien. kasi bakofuta eloko te. Or, cet argent-là Nzoka mosolo wana était pour le service du tabernacle. ezalaki mpo na mosala ya mongombo. C'est avec cet argent Eza na mosolo wana qu'on a fixé, comment je peux appeler, les tiges ou les pieux, comment je peux dire ça, les mâts pour le tabernacle. eza na mosolo wana nde basalaki ete batelemisaki banzete esimbaki mongombo. Voilà, Mikonzi, c'est ça. Hein? Banzete ya makonzi ya banzete. Voilà. Amen, amen. Amen. Et cet argent Mosolo wana symbolisait le rachat. ebande kotalisa lolenge moto azosomba. Amen, amen. Amen. Et donc, Na bongo quand David a fait les dénombrements, tango Dawidi il atangaki dit non, alobi te on ne parlera pas d'argent. bakolobela na ntina ya mosolo On te. fera les dénombrements. Kotanga kaka bato Et puis après, c'est tout. pe nsima nango nyokambe Dieu se kosila. fâche, non. Nzambe atomboki te. Tu ne peux pas compter des gens qui ne réalisent pas qu'ils ont été rachetés. okoki kotanga bato te oyo bazomona te ete bango basombami. Ah, Église, Ecclesia il y a une alliance communautaire. eza na boyokani ya lisanga, C'est le symbole de notre rachat. ezali elembo ya bosombami na biso. Je donne à Dieu nazopesa na nzambe parce que je réalise que lui a coûté plus cher que moi en mourant au bois de la croix. po ete nazoyeba ete ye azalaki na motuya mingi mpenza ali ntango ye akufaki na ekulusu. Dieu ne t'a pas dit meurs pour moi. Nzambe alobi na yo te ete okufa mpo na ngai. Mais Dieu dit dans ce que tu as, donne-moi quelque chose. Nzambe alobi na oyo oza na yango opesanga mo eloko moko. Si tu comprends ce qu'il est pour toi, soki yo ososoli oyo aza mpo na yo, tu ne vas jamais murmurer quand on parle d'argent à yo l'église. okoyimayima soko moke te na to bazolobela mosolo na kati na eglesia. C'est ainsi que plusieurs eza lolenge wana nde mingi ont été frappés sans le savoir. bango babetamaki na kozanga koyeba. Attention, sala keba on ne modernise pas les principes de Dieu. bakomisaka sika te bamiango na nzambe. Vous voyez, omoni David ne pouvait pas imaginer Daudi akoki kokanisa te que Dieu frapperait. ete nzambe akobeta, Mais Dieu a frappé. kasi nzambe abetaki. Et vous savez, Mpe boyebi à cet endroit-là, na esika wana, où il a offert le sacrifice, na esika ya bonzaki, il a pris une décision. ye azwaki ekateli. Il dit, cet endroit alobi esika oyo deviendra le lieu où je bâtirai le temple. ekokoma esika oyo nga na kotonga tempelo. Ah! Amen, amen, amen. Amen.
sur l'aire d'autrui qu'il venait d'acheter, na esika lopango ya bato ya moto mosusu ya sombaki, il a préparé tous les matériels ye abongisaki bisaleli nyonso pour y bâtir le temple. mpona kotonga tempelo. Pourquoi? Mpona nini? Notre argent mbongo na biso est en rapport avec notre rachat. yango eza na bokokani na bosombami na biso. Parce qu'il nous a rachetés, Po ete ye asombi biso, je n'hésite pas de donner. ngai nazoboya te na kopesa. Il ne demande pas à cela qui n'a pas racheté, Ye azosenga te na baye oyo asomba te, mais il demande à cela qui l'a racheté, kasi ye azosenga na baye oyo ye asomba. à nous les racheter. Na biso baye oyo tosombama. Quand on réalise la valeur de la croix de Golgotha, Soki tozotala motuya ya ekulusu ya Golgotha, on ne résiste pas à donner tout ce qu'on peut donner à Dieu. tokoboya te kopesa nyonso tokoki kopesa na Nzambe. C'est le symbole du rachat. Yango wana nde elembo ya bosombami. David a voulu moderniser. Daudi ngaka komisa makambo sika. Il avait le livre. Azalaki na Il dit, mais mokanda. ça c'est dépassé. Ce verset est dépassé. Alobi litangi oyo eza ya kale Non, seleka. on peut s'en passer. Non, Te, non. te. C'était des messages Ezalaki basango en rapport avec la croix. oyo bande kokokana na ekulusu Oui. ya solo. Amen, amen, amen. Amen. Le livre Mokanda a aussi une portée prophétique. yango eza pe na lolenge ya lisakoli. Même quand tu ne comprends pas, Ata na ntango ozososola yango te, agis selon le livre. yo sala kolandisama na mokanda. Car Po il ete y a une dimension de ta vie eza na epimelo moko ya bomoi na yo que tu comprendras demain quand tu auras agi selon le livre. oyo kososola lobi na ntango yo kosala kolandisama na mokanda. Il y a une dimension de ta vie Eza na epimelo moko ya bomoi na yo que tu ne pourras comprendre que demain. oyo yo kokoka kososola kaka lobi, Mais en agissant conformément au livre aujourd'hui. kasi ya kosala kolandisama na mokanda lelo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Retrouvons le livre. Alléluia. Vous voyez, Église, Bomoni Ecclesia. c'est des choses difficiles à prêcher. Eza makambo ya pasi oyo ya koteya yango. Je crois que nous y reviendrons. Na ndimi ete tokozongela yango. C'est vrai. Ya solo. Quelques-uns abusent en demandant trop d'argent. Basusu bazolekisa na kosenga mbongo mingi. Mais connaissez votre Église Kasi boyeba Ecclesia na bino. et comprenez comment elle fonctionne. Pe bososola lolenge nini yango etambolaka. Et faites-le avec joie. Pe bosala yango na esengo. Non pas comme le faisant pour un homme, Kasi te loko ozosala yango mpona moto. mais en réalisant ce que Dieu a fait pour nous. Kasi na kotala pe komona oyo Nzambe asala mpona biso. Et la plaie va s'arrêter. Pe pota wana ekokatana. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, Kolo. apprends-nous Yekolisa biso. à accepter de te servir avec notre argent Na kondima ya kosalela na mosolo na biso. et avec joie. Pene esengo. Apprends-nous Yekolisa à biso. comprendre la valeur de l'œuvre de la croix. Kososola motuya ya mosala ekulusu. À comprendre Kososola que Jésus vaut plus que tout l'or et tout l'argent. ete Yesu azala motuya koleka mbongo mupe palata. Oui. Et que nous avons été rachetés, Ete biso tosombama non pas par l'or et l'argent périssables, kasi te tosombama te na wolo pe palata oyo ebebisamaka. mais par le sang de Jésus. Kasi na makila na Yesu. Merci pour ton amour. Matondi mpona bolingo na yo. À partir d'aujourd'hui, Wuta lelo je comprends na sosoli. que mon argent est à toi. Ete mosolo na ngai eza ya yo. Et quand tu en as besoin, Tango yo zalango bosenga je donnerai avec joie. na kopesa na esengo. Même ce que j'ai, Ata o naza nango. même le peu que j'ai, Ata moke o naza nango. si tu le demandes, Soki osengi yango je le donnerai. na kopesa yango. Tu as donné ton unique Opesi oyo ya yo moko pour mon salut. mpona lisiko na Et ngai. il n'y a rien de comparable à mon salut. Eza na eloko moko te nakoki kokokanisa na lisiko na ngai. Aide-nous à avoir cette pensée tous les jours. Pesa biso makoki ya kozala likanisi oyo mikolo nyonso. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Nasengi oyo yango na molimo santo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Kombo na ekomisama.